nalobia na kontina nini yango bakomparaka mbongo na bolingo ezalaka wapi o? Chamberton, Jansi Kindudi, Mipiololo Switzerland, Maître Gabon Makofi, Clotaire Mafuku, Patrick Ntiala. Aya oleli nzwala se motema mwana moto ekbei makale o lolenge halakela yo depuis namonaki ya kamera ya servo na nga nyonso komaki afilme abe ya nzuzi zwanga ata porte cle kendeke na nga partout ata na poche ya sheri na senti chaleur d'amour komisa na ngai ata mokaba ato change pantalon nazalaka tout le temps wana toyala mulu ekomata tina 100 augmente na pourcentage ya lolango par nombre yo choisi esengo na ngai ekozala depliske ya moto oyo abiki na liwa avion mama ye Robert Lobota, Esther Mpemba, Brezo Banguli. Tala ndenge motema na ngawa simbelinga mondoke koloba umukwela ngeye nokite koboma ngai mememezala te na susi ya via mwaneka ngai ande anti balo protege kriatire nzambo ti en danger nokina kupa martiri ya lolango ya ofele ya kingozi Doudou Bazonga. Je suis nul en anglais mais je peux te dire I love you. Nazaï nanga pamba na mathématiques mais je peux calculer combien je t'aime. Je suis zéro en géographie mais je sais que tu vis dans mon cœur. Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité. Toujours sur CN News TV, même au pays Asika. Ndetoloba bino ka tozalwana pour nous servir bino ko ça bino plaisir dans le monde entier, de partout dans le monde. Nabi merci nabino lelo to yambi moko ya artiste musicien. Ouais, il faut là qui est pas Papa Wemba Kouruyaka donc paix à son âme. Merci nabino nyonso donc to yamba déjà Papa Jean Gomer ndé to bonjour Jean. Merci Vanessa. Na sepende ma yaminga lelo pour lelo ma isa jour na bimisi nzembo Papa Wemba tikaki on des véritables œuvres posthumes ya Papa Wemba. Papa Wemba ayemba musique na yeme na langue na ya batetela ayemba si nzembo. 7e chanson yango alingaka yemba mais ayembi yango te nzambe abengi. To sala ki ne répétition pendant une année mais Tonito Misanzembo na fin de l'année à 2016 mais papa Koufi na 4 mois le 24 et à 4 mois à avril il y a 2016 moyen Zembo bima ezate yangonde ngalo rola na tikala ki na j'étais son porte-parole personnel privé naza moko ya pire petit taillé ya palais kuntete là alors le rôle Nzembo tout ça qui kema fumbe ngam na koma ki kema fumbe auteur compositeur c'est moi alors ngam na koma ki kema fumbe Nde na sali tout ouais alors yango Vanessa na yoye sabana kini boza la poser ngam na koma ki kema fumbe vive la musique eza institution munene eza école et sali batte belé des milliers de personnes na 100% ya Papa Wemba 100% star biso to bénéficiant na ki 100% star biso ba moko to bénéficiant to zawana na ki porte parole na ye en dehors ya kozala porte parole na ye naza mutu moko oyo nasalaki naza mutu moko nasalaki ebele promotion ya Viva la Musica na bimisi Nzembo kema fumbe nasali makambo ebele mais lelo papa atiki biso tozo sala effort pour bato mona grandeur ya Papa Wemba po alobaki aza formateur des idoles ba idole atiki bazo sala mosala nini nde na bimisi Nzembo oyo tonito pause kibandola pose qui bandola tant olingo matalikolo kokende na mbango te il faut na kitete la po waneza langue maternelle na ye to yembi yango na kitete la na ndenge ya bien pose qui bandola ngelo banini il faut koza la poser po o matalikolo kokende na ascenseur te parce que ascenseur ce qui courait ke kokangama e ko matate e ko kitate alors okende na escalier tango okende na escalier nde to sala ki kema fumbe o mane to sala kema fumbe aile papa ta kolela ate wa kolo kanuko akatombe
Kangale kodiko mama kangolo kanuko teketaka jagomere kakemba takolela oanja ko ile takolela ile olimudi mena wana eleki sikoyo nde otosali pose ke makoto oh pose ke makoto Frakabo o bo composer que na Papa Wemba wana nde ezosala oyo nde tozobeta mikolo nde ezorenye bakofete pose ke makoto pose lokombela tetela pose lokombela na mongo akonaki kono poza konaki komemba pose Papa Wemba kembe pose makayo longo memba pose okitomo jagomera mboya pose to ndendo dimila kolanga beyanange batewe bula kuta edimila kolanga beyanange batewe bula la mayolanga wane bela kuta wa dikamode ye bula kutokovo amazona mie Aïe mama, aïe mama, aïe mama le, yelele, 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 oh yelele, ah yelele, aïe mama le, aïe, ale nyolo, ale nyolo, kanyangamile, ale nyolo, wokonda aye nyolo na, wokonda aye nyolo na, wokonda aye nyolo na, wanande eloko, ton bimisi, mikoloyo. Écrit par yo. Écrit par moi. Eza nzembo penza chanter boyembi na Papa Wemba na kati nzembo to sala ki répétition na Papa Wemba to kotaki studio mais mutoye ko remplacer Papa Wemba eza Nema oyo azana babendo azana nouvelle écrite Nemande a remplacé Papa Wemba to pesi rôle ayembi très bien de Papa Wemba alingaki ayemba donc yango nde bimi ezo le kabana kini bana Congo bana monde entier to ko fêter yango pe to na danse ya sika ototo ami ototo ami zongiso ototo ami yelango ototo ami nalembola ototo ami nafibo ototo ami ototo ami uyelango ototo ami opeso ototo ami nafibo ototo ami nalembola ototo ami yakanu ototo ami yango nde nini suso ototo ami Vanessa eza makambo ya bana miketa bazo sakana soko yibie eloko na ye abi yelanga eloko nanga papa na mama bavandi papa azui voyage oh nake musala telewa oh aki à peu près 2 ans comme tindaka mama ka mbongo oh kendaka tiaka bana classe mais mama bi oh nga na ye na ndako oyo kaka mbongo ya bana classe mais plan nango kendaki nango yelanga plan nanga yoke kuna oh ata mama soki mama ake be ake soki na ke ko sala soki trafic to commerce quelque part papa atikele na ndaku ka ye moko oh Vanessa depuis que ça à peu près 6 mois oh ngana so tindelo bambo oh mama yelanga plan nanga oh toto ami yango wana pona za la poser photo to ami zala c'est-à-dire to zala bomoko mbongo yaka après mototo ami nde eloko aliboso yela mbongo danse ototo ami yelango toto ami inamelo toto ami nali yoto oh nalembo toto ami ngana fibo toto ami wana eloko to bimisi mikolo na yepso Vanessa nzembo yo ekosala bana kisasa bien pona bonne histoire après liwa ya Papa Wemba naza ko remercier mama Chalamwana abenga kinga to salaki pe pona Grand Kasai et yebani ebeti partout batutu ba yebi ba mona na ba chaîne ya ba télévision zoleka après ça pire petit ya Papa Wemba ah mukwa bongo merci ndekonanga abenginga na hommage ya Papa Wemba na utozwa téléphone yo moko za témoin Willy Opelela mutete le Japon 200% ba tete auto benganga eloko bimaki lobby na mikili ezo cartonné na ndenga nyama hommage ya Papa Wemba mais abenga kinga na ko sala intervention nanga kuna epesi 1+ alobia wana na moni penza que Papa Wemba tika ki artiste ozo continuer ko défendre yango nde bazo benganga le premier de la salle na famille à vivre la musique parce que vivre la musique apé na moni groupe yozana quand il y a groupe to na groupe nanga chochoke mafumbe c'est bien signé ici orchestre nanga chochoke mafumbe groupe donc ozaki ka invité par Papa Wemba ozaki vraiment siégé wana tozaki na Papa Wemba nazaki son porte nazaki na kati ya vivre la musique comme son porte-parole et artiste porte-parole personnel privé to yemba ke mafumbe tozako to voyage na orchestre no moko privé non na ye ko sala orchestre après liwa Papa Wemba lokola tozaki biso moko papa akufi atiki bino lopango atiki bino lopango bozana banda kwata 5 mais mutu na mutu abatela lopango na yete
Papa Wemba zaki asa non moi ni orchestre kufa nango yo pozu ya yo sali te viva bazana ndenge na bango net ba nouvelle écrite bazana ndenge na bango. Papa Wemba zako beta musique ezaki 3 fractions. Eza musique typique ozo mona ya ba oto beta bankila. Na musique world oyo ba fa oyo wana ezaki world musique. Na tradi moderne oyo to beta ba ofukutano ba analengo ba tema fumbe. Alors ngana zui fraction ya tradi moderne. Oh ya kobeta ka babiloko Papa Wemba kitete la oh ya biso kitete la nga na scène esprit yango nazo ko remercier de la forêt tango to kutana ki na de la forêt et pas mokonzi son excellence Basile Olongo ministre a teyinga Abidjan Gomer continue na mosala très bien au moni zenga luketo ndenge sali mosala ba musique tradi moderne naza ko féliciter ndeko nanga Fali Pupa abimisi loko yango yo esali ngenge de la forêt avadisi batuna zengaluke tunde to saki na kema membalo yo pose ki bandola ototo ami ezo ya ko epole bango ototo ami nde ezo ya ko landa ba zengaluke to po mutu nyonso il faut azana besoin ototo ande quand déjà bimi déjà etikali clip maki mkoni ebimaki lobby siko ba clip nde ko bima le V4 toza un tournage audio de GC Bimi. Alors mutunyo so partout na kin na poto. Non et Bimi awa bana poto wilo pele la azo Bimi ça déjà nde ye mutu akopesa biso po ye mutaza na ba œuvre yango kuna à partir à poto mais awa na kin de e Bimi. Oto to ami dans oto to ami. Mutunyo so kozana téléphone tango zo benga petit na yo ezala chérie na yo ezala mobana na yo mwasi benga e yaya oto to ami. Au tamboli trop, nana posa benda to so la masolo auto to ami. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Mot de la fin na yo par rapport. Naza ko remercier yo Vanessa na émission na bi ke bana poto bana mi kilibatu bazo talango oza mwasi kitoko sa ke émission kitoko le londe na lekimba la boso pa na yo nebi déjà ke batu bazui consommation ya auto to ami ba mona Jean Gomer mopanzi sangwa sol mutasaki ke mafumbe na Papa Wemba auto to beta tango Papa Wemba Jean Gomer mopanzi sangwa solo na be awata bebe ngam na beta kyango alors lokola na yene loko asika auto to ami ya na kibandola pause na yebsi batu tout bato baza na posa nazo pesa bino contacte salame na wilo pele la 200% mutete la na yebi batu tout ba soutenir na poto salam na bino na yebi ba petit nanga tout gouvernement jet set tout na koyeb sabino eloko so bo consommer nde bo komona grandeur ya Papa Wemba tika zwa numéro nanga plus 243 9 98 420 625 plus 243 9 98 420 625 ou Oleki plus 243 82 005 54 54 plus 243 82 005 54 54 Jean Gomer mopanzi sangwa solo au monde tinde naza boye na lompo nazaki na matanga papa tinde naza boye po mona ngana ba coiffure banini nazaka pona ti ototo ami eloko papa atiki soke erenye yango nde okomona na kozongela makambo tu mais lokola ototo ami batuna ba consommer na ntetan ba consommer na kozongela makambo mona tout le temps wana pona mwana papa tout le temps. Merci. Merci beaucoup. C'était là Jean Gomer. On a mon panzi sangwa solo donc Jean Gomer mon panzi sangwa solo. Oh on a été solo mama solo par rapport il y a viva la musique à Papa Wemba malgré ya longwa na ye kuna la sali groupe na ye asala baké mafumbe donc Jean Gomer donc mon panzi sangwa solo donc nous bomo na kaka ba fiche bilili yango donc bo consommer auto toi mi donc babi auto toi minde yango nde makambu kwa bo consommer yango et ça la vraiment plaisir dans nzoza sozi batulon pa kasele libo papa social Gabi Panzo mukusa talo donc 7 niveaux talara muta mukuse bon ke tonga 7 niveaux donc talara Gabi Panzo mukusa talo donc merci à toi je bien fêter donc mon anniversaire et le bien moi sortir mukie na leli na kwa suka na moka Gabi Panzo bité petit na ngazo ata moi mukie o et ça le jeu donc merci à toi Zola Zuziba tout paka merci à toi
toujours là pour nous soutenir. C'est du papa social à pété, toujours là pour me soutenir. Merci à vous tous au Bozaki qui pour nous Nabiso. Nalingabino vraiment trop. Merci à notre caméraman. Donc namsala kitoko sala pour Nabiso. Merci à vous. D'ici là portez-vous bien. Ba meilleur vœu Nabino Nyoso ba déjà dans quelques jours au fêter à Noël. Joyeux Noël à tous les enfants du monde. Joyeux Noël à tous les enfants du monde. Je sais que moi votre maman, je vous aime, je vous love bien. Joyeux Noël à vous tous. Hein? Merci à vous. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Bye. Mbele na kabeli ya forêt équatoriale soki bolingo ezalaki ata maye mbele na sambeli ata fleuve ya Congo sheri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible insalamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala Buya Mayola Ashiro Chamala Odon Pambu London Yelore Mpaka la salula na ye bilele na babiju Seri na ngai ya lula na ye basikiziki na banyomi Matula mpaka ye Zuzi twala se Mi mambupe na sana Son Madera, Bosco Boble, Tati Tigana, Tigana Zureta, Hilaredo Père Triple. Petit Petwene, Naponio, Sala, Monitara Motuka, Bolingo, Apamwa Lolenge, Akokumbela, Bolingo, Bandana devant marche arrière, tena vitesse, Yasukai. Moko l'examen bongo totala soki nako echoué bozwa na bino bamengo botikela ngai yeye soki bopiminga mai ya komela bopesa ata kongo bololo nakomela yango sans hésitation mpona bolingo nzolas j'aime mon amour pour l'amour j'aime Nzolas pour la vie Mamadou Arisho Ebia Taki Otambungisi mbango ele kaka nango Oya bungisi diama ele kaka nango Otambungisi motuka ele kaka nango Oya kufeli moto ke souffrance Mutazangi bolingo Susi mpasi na motema Jacques Nzanga Yeye nga na kolela bolingo Jérémy Vita Lokola bébé alelaka inye mama Atako pesi ya million d'euros pamba Souci libele to biberon Dide kombe shude tamali di fololo Pati makanda dani mate use Chapi nchakala Ya Beni Benito Marie Sarah Josué Papa Lela protocole chou